Capage TV. Malamu te na ndenge kolongola le sage oyo tobenga le patriarche papa na biso Soni Kafuta pe kocha ndeko na biso oyo tobenga na kombo ya prophète Dodo Kamba. Bon omoni kaka ndenge lobelo mo makasi yana makamu susu po mutasala malamu esengaka lisusu âge esengaka maturité eloko balobaka na Congo tozo ba message wana ke bamvuta pena ba mai batiaki ndoki sorcellerie po ba dominer ba congolais naïveté la ba congolais to comme bleu eza solo oyo kelo na bino lelo eza solo pona komona ba tata mikolo donc ba tumine ne pena ba tata mikolo ozomona pena ngai bo ba msu na koka rolandela ngote aza mukonza saki liboso respect na ye faut qu'on puisse reconnaître ozolanda bo pesi lokumu mais au monde en français balobaka tout excès hein te on appelle comme butu on a tout excès nuit butu voilà et puis butu mabe ya jeudi po mutu ya jeudi ça mabe te butu pena ya chibola et ya ka violer butu ya jeudi donc eleki te bongo te ngana moni batata misusu boye bango na bango nyos ba sénateur bon ça va signe moko besoin d'accent na politique où va le pays ndeni maman Cynthia place maman na likambo eza mariage tout ende utaka na nzambe ouais mutu nyonso mama la ndanga malamu omi tu na question lelo kota prière ya 3 jours jeune loba na nzambe mobalo na bala tope moso na bala aza ya ngai LM Corporation, une agence événementielle, vous met en disposition mur d'écran LED, un DJ, maître des cérémonies, créateur d'événements, lumière d'ambiance, sonorisation, photo, vidéo. Pour tout contact, 30 bis, rue Denis Papin. Numéro 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. LM Corporation, les rêves au service du réel. Capage Télévision, en tout cas, bienvenue chez nous. Et sous la pluie, mais nous on travaille. Hein. Il y a une forte pluie qui s'est abattie à Kinshasa, mais nous on est là. On est là, classe à Tambouleza. Maman, yo, ozongeleni, quelle classe? Hein? Mbouleza, et à cause de qui met la classe dans la misana, ata musala ngana ya musala na sa mbula. Parce que sur la mbula il y a qui chasse à faire partout. Au que des classes te au salate, biso biso to kendara toujours na taux du jour à la recherche de paix quotidien. Il faut toujours les bandes pour elongina moi challenge. Merci papa et puis bienvenue à Balanio sur il y a Capage Télévision, il y a Congo Web Télévision. Merci à mon président Chabani Record, mon maman Francine. On a notre pasteur élu. L'élu de nos problèmes, de nos sentiments, de tout. Parce que l'homme de Dieu, il faut que sopera rayo maramde to sopera Yesu. Pour atteindre sur la distraction, il y a ngomba. Mikolo ngomba makasi. Kandengolobi. Oui. Bonne santé église et puis santé église maramunyo surtout bonzambe ministère ezotambola très bien na ngolanzambe kandengo lobi mbula liboso beti lelo na kisasa nabi ke mbula eza lipamboli pona bandeko nyonso o bazolanda biso même si yo za kuna na poto mayeba ke toza même esprit même moral mbula ebeti et il fallait tout le monde na bandakala mais tozelika ko yebi ba transport na Kinshasa soki mbula ebeti ndenge ezala kapasi ndé tout commence mais dans l'ensemble Dieu fait grâce. Retour à ba émission ça va? Oui, ba émission très bien, ba retour très bien na pesi bandeko nyonso merci et ça je crois pour la toute première fois non so ba retour ya bo. OK. Makasi na keko so ba retour ti Japon Tokyo et bengi mingi ti na Japon partout bato bazo benga pe ba sepeli na ba émission ba makasi ba se retrouver makasi mais nga na lobelo komoko na sengi bolimbisi na bandeko nyonso
oyo bazwa komitungisa mabi prophète Jano azo yambate azo bengate on a un problème il y a électricité ndé sali que téléphone ezozala kokangama à tout moment alors bo limbisanga bozana kanate na ko rappeler mutu nyonso nebi ko bozebele na rappeler bino nyonso pe na kolandela bino na ba prière pe na bédification parce que mama Cynthia nzamba pambola yo ba point nyonso yo zo soulever eza ba point oyo zo lekana ba via bato et tant tozo koloba na makasi na bisote mais na aide ya Saint-Esprit les gens se retrouvent vraiment nzamba pambola peyo na ndenge zo pesa biso opportunité ya koleka awa bato mingi balendisa mi pe ba retour ya kitoko penza kitoko makasi so OK ba retour ya kitoko ezali mosala nzamba kolela crédité transporter téléphone te o asimba mi na motema na mobimba ya offrir moto na nzambe téléphone ya offrir moto na nzambe moi kazaka ya offrir moto na nzambe moi même moi ketch ni zanga parce que biso to yaka na bapa et puis ba na nzambe akako accomplir ko bo mbongo na barte ko bo mbongo na ba unité ko bo mbongo na nzela te pesa ba sa na nzambe po oko rappeler nzambe kina pesa kata prophète Jano téléphone nzambe bikisa o yanga mwana bikisa o yanga entreprise ko pesa ne balwa pesa na motema ko pesa mena biso to pesa ka bomona bino moto lobelo te bozomona kaka moto na nzambe élection salami na RDC awa Soni Kafuta banda ya masolo ba papa Dodo Kamba o azali moko ya bampaka na biso ya salongo ngana bi pene église ne ngozo bota mantinde ngozo kende bongo yende ba che na kati ya bampaka bo monyango bino ndenge ni église aza jeune parce que la jeunesse pas toujours on a parlement qu'on a partout hein pour on ça la jeunesse pas c'est ça moi pas si mais l'église quand même moni va faire sa charge na ndeko dodo ça va mériter bon problème est ça ko mériter ou pas il y a en fait il y a un problème il y a un problème est où nous il y a un adage qui dit hein tout est bien finit bien ce n'est que na bonzambende et liloba na nzeme zoloba mieux vaut la fin, voilà. Donc, ils ont la même nature, voilà, même nature, même Bonzambe et Zoloba, la même chose. Donc, tu as lokola déjà makamone kiniki mabe. Na lulenge ba na kolongola ba papa na biso Soni Kafuta. Alors, je crois que tina suka na ngope e kozalaka mabe. C'est pour cela même temps élection salami. Na tuni mutuna na mosali na nzambe moko na bi mais élection e salama ndenge expliquer ndenge salamaki. Bon, to yokaki na yokaki mais nalobaki personnellement donc nous avons les représentants légal ya RLC na Bandal ya biso bato Bandal na komekana ko solana po makamango ezo kende penza na ndenge ezo kende malamute na ndenge nini na ndenge kolongola le sage oto benga le patriarche papa na biso Soni Kafuta pe ko cha ndeko na biso oyo to benga na kombo ya prophète Dodo Kamba bon omonika ka ndenge lobelo mo makasi et ana makamususu po mutasa na malamu esenga ka lisusu acheter et sengaka maturité mais ça ne c'est comme sous sengaka na âge l'expérience na maturité na expérience merci alors ezana bato oyo ke soki ba tali expérience azanango expérience ya kosala musala nzambe te expérience ya kokamba bato expérience ya sagesse mona mutu muso asa trop sage en expérience ya kokamba bato yo bazalaka ba problématique mutu wana nde esengeli ba luka ba tia ba critère oyo banda ko lekisaka ba sage po bango nde bakoma ka ba président na lobaka ngona émission mususu nabi président église réveil azo lokola mbongo te azo lokola numéro 1 ba musulman alors wana ba chaka n'importe qui te donc makamongo pona koloba na mukuse eza mwa bulu yeke mais total résultat et kozala nini dans les jours à venir. En tout cas merci et bonne chance na papa na biso Dodo Kamba na mona pano na ya munene ya église comment on dirait na limité. Je crois bien tokotala tokozimele to ebi ndenge nini makambo ko kinde meto longola tribalisme to longola côté to longola koinana to longola mabe poto pesa ka opportunité na bato yo pona bato pona boité to sala penza makambo na Kishasa et na ndenge longo bani po kongo kinde liboso mais ça na papa moko na ba makasi zo silate nani papa moko na lingaka chapo sagesse ezarane makasi mais achakate papa na biso apôtre Mutombo Kalombo. D'ailleurs, soit boire les bandika. Ah ben oui, mais c'est un pasteur trop sage, hein. Bah ouais, papa, bah patriarche, bah Mutombo, apôtre majeur. Je vous dis la vérité. C'est pas pasteur Dominique. Donc bah Dominique Ngoy voilà. Ils ont essayé comme Susuko et Sengaka. Et Senga. Mbiaka te, Mbiaka. Oh biso tolobaka beaucoup laka. Si.
Pour mutu mususu akotala bwa ouais olobananga nini master nanga to ba c'est ça to ebani loda olobani to ebani mais et pas va vieux sonner on a toi qui na ba réserve vous comprenez on a ba nzeta mbila donc au monde na domaine surtout ba mbiaka ba yalaka et plus important ya on moni tango Paul akoyi Miss Koufi nzambe tango apese kombo Paul azaki Silas nzamba yebisabi kende pa mutu tel na sandoto yenda kobondela pona yo akenda kuta mutu ana mbiaka mutu afani na cité kuna ayebine pelote ayeba tininge pano po yo loba yango moni même Samuel tango nzamba azobenge Samuel azongi bango pa Eli obengi ngai landa ela bité Samuel azongi alali aoki su Samuel ayepa Eli neti ngana zali bana na oki vwana olai mama sincha chuma play yo lobité oh troisième fois Samuel oui père aye obengi ngai oh tellement kazambiaka a discerner langage habité petit tout le so ba bengio loba oui Seigneur je t'écoute oh mukolo tango ke ba bengé Samuel oui Seigneur je t'écoute a nzamba bandikolo donc c'est comme ça c'est ngambiaka makasi c'est pas Congo pe peut-être ma place wana oui bon d'accord sans parti pris mais ma place nous mbiaka pe moi merci en tout cas famille maman la biso Marie Misamou ba quitté vraiment que Manik Sabalaka et puis azala ba si mususu et puis c'est pena boulou et que na famille tango internet c'est l'amour qui prend le dossier à Rich Misamou yo approche ya famille sur la pena papa biologique ya Rich Misamou bon au moni problème moi ezaka que ezala moi mbilinga c'est côté ezana kati hein moi flou moko na kati mais tozo ki ba information mususu que batu misusu bakendeki kaka na mariage bazongi bazawa nazwaki information quelque part toko solo lango to manyolongo malamu ndenge ka to yokeli ke mutu wana azalaki déjà na engagement na ye azalaka nango déjà voilà pourquoi to senga na ba famille misusu tango mutu aye quel que soit rang social ya mutu mais néanmoins la mode des choses il faut ba parents au baza malamu ba parents oyo ba fandisa bonzambe pena éducation ba wela kana no mutute abala mwana biso mais père afanda na ba école na mère o bazana expérience à vie ba kolukana no ba approcher mobali ni na nga bala mwana na biso très important et oui le ko na batumi baling ba yeba kango te il faut approcher mutu o sala ni nini outi wapi webeza na micro mususu ne serait-ce que ko solola na mutu ayebi déjà position ya mutango et oui a solola na tango ko baluka pesi mukongo ba bengi mwana ba ona kuzu babita oh linzaza libaya tikafanda mona papa oh biso to mona moi liboso na yo to yebi malheureusement le lobana batala kiso baboti te ba comment ko sala ba sentiment na bango c'est ce qui choque aujourd'hui voilà et puis ce ko kena makambo prière ko kena web sa pasteur te bondela yo moko sambela yo moko nkolo senga kolo ba signe koganga te po pasteur soka bi ko zaka na position bien église akope soka ka nzondo oyo ko sepelisa motema na yo o bible lobi e okoma na moment moko moment yango o batu bakolinga koyoka makambo oyo zo sepelisa matoi pe mitema na bango ya omoni ba bisusu ko abala po pasteur alobaki mobala vie na ye to pe mo sa vie na ye yeyo mais mema bango na mabe deuxième loko sinti faut so katan yo moko fando binzambe na ngina bala na ngina zo mobala za ndenge ni kolota lisanga nkola oloba mais so ye pa nanga papa Jano so ye papa ngai papa et que mobile no nanga ne to kopera ka kitoko na yo soka mama sinti mobala vino yo nzoke za yango te c'est pour ça il faut faire très attention et en plus conviction ya mutemo no ebimaka na c'est ce que Dieu te parle fais ça même si pasteur lobi yo zo salo yo ningi obi OK mais lobi pasteur on peut se réseau pour ane muto anzambe te Jacques Lobit. Moutoye na mukanda Jacques 4. Moutoye papa Jacques 4 à partir du 17e verset na 18. Jacques 4 17 18. Moutoye mbango pa yeso fuka mebi Yesu. Bon maître. Na sala nini? Po masumu esila na kota bukonzia ya likolo. Yesu va passer réponse qu'est-ce qu'il faut faire? Akate linga loba ngeloko moko ya liboso. Webe lobani. Yoka. Ngana bon maître te. Na bon maître te. Na ne soki ngande bon na bonté ko benga nga bonté bon ezaka moko ezanzambe na lola OK mais yeso zalaki 100% homme 100% Dieu abina bon maître te pour dire soki yeso to lobaka nzeta mobeso lobi bongo ba o biso ya kokauka muto aka mutu c'est pour cela zana confiance mingi na nzambe na yo moko personnel sinta ke kozala na confiance na nzambe ya pasteur tel
Ndenge koma nzambe ya nani? Non. Yoko passer à kolo. Non, oyebi na linga ngote. Nzambe ya nani buzoba. Ya buzoba ya haut niveau. Comme c'est ya yote. Alors maman Cynthia, tu me connais. Ngaso bandi koloba papa nzambe na sali na kande na gangela kabi. Nzamba janoni. Kaka nzambo asalelo, ndeka nzambo yanga. Yesu Christ de Nazareth. Siko nzambe na ngani yo ngombe mangana gloire ni. Gloire eza nzambe. Tango mutazolo ba nzamba sali na nzela na yo loba lokume zonge pa na nzambe. C'est tout, limite-toi là. C'est Dieu qui nous utilise et où t'as bisoté. Voilà pourquoi je te dis, famille wana tango bazole la ke mwana kende ki place ma be ba yeko sutuka. Eza makamuso esala makana sentiment. Siko yebisanga boko kata to bo continuer. To bo continuer. Ekoti mo bulubulu ekoti. Ah voilà, c'est ça. Yamona ba boti tango zobali sa mwana ko yela teke po muto na ye ana mbongo. Ye po mwana umena zobala te. Mwana umela zobala te et puis concurrence par rapport à qui? Shooting. Pour avoir quoi? Shooting wana okenango wapi? Tu ebi pe misusu abala jeune, liba le kufi vieux. Muso abali vieux, liba le kelibela. C'est ça. Oyebi te muto abandaka course na soka zana pe mais omoni bato akota na deuxième mi-temps keba. Ba ko chabi, kwa ina souffle. Tika bo babale buso babala. Oya yo zoya, mais ozala somo. Amen. Tika bo bazo zo bazwa. Yo za muto zokota na deuxième mi-temps. Yani comme babaleti. Match it. So po bete bandeli ya mita tina deuxième mita na suka wana foza Messi. Or muta zalaka Messi so komi bongo za po respecta ka ba norme. Po tambola na lipamboli obatela lipamboli ne bandeli ndenga ndamba pesio po ko baka nango c'est que yo tambola bien na Nzambe. Amen. Fanda mama Cynthia et ana bato bakoti na deuxième mi-temps parmi bato na yo po na kati. Amen. Bozo na souffle ya kusakana te. Donc to ki mana menga na otika la ole ka menega na okimate. Mais yo so ya malemi yango no bi bato nyoso baninga bazwa liboso na bino bolela te bino nde bogoleka mama okosala ba vine ndengo salate. Ya kosakana te. Okomata lisusu ndenga ba misusu wana babundisa yo ba matate. Okotanga mandenga ba misusu batangama te. Voilà pourquoi il faut lukelungi na nzamba vo sala loko. Ba famille bo sala la sagesse. Soki pe bon nzambe zata muke vie de pere zate. Bon, c'est la sagesse. Vraiment. Pardon, bon, c'est la sagesse. Vraiment. C'est très important. En tout cas, rentrée parlementaire, sénateur à vie, China Rambo, papa na biso kabila kabange, tu évites mboka, ils en anzala makasi, tu peux congolais, azara à montre, un mois bêti na 12h, un mois 17h, un mois 23h, tu évites. Mahamdi ezole kapo ebeleleli eyambeli grâce à la biso no extrait eyambeli ebeleleli ekangeli photo. Et là, tu es sénateur, il y a vie pembeni. En tout cas, tu as batté et puis tout le monde a kimbote et ça livre vraiment polémique. Il y a maman na bisoni ya kero, maman na biso livre lembe, tu éviter au kolobani ni mo. Bon, pour nga ya liboso Thomas Yamboka. Yamboka en tant que bantoma biso tozaona tolobaka oyo nzamba zoloba pona ko édifier peuple. Ouais. Peuple se retrouve. Moni mbote wana ya mama comme wana zande matata. Na koka otanga ngote comme mboka mena loba ngoka ya prénom mama Denise non? Na mama Olive ndenge ya mbote salama ki yango na ebisa ki bino mama Cynthia na bi mususu esaka ka mutazole reconnaître que oya zala ki mbiaka za ki boso na reconnaître. Normal. Eza normal. Congolais nze to kola na impolitesse makasi hein? Impolitesse kakate koluka kolanda makambo ba. Savoir vivre eza souté. Savoir vivre aux alandengeni au moment où tu as Caïn. Je suis mon Caïn, ça na savoir vivre. Caïn. Na lobby au moment Caïn, a savoir vivre. Azeno le bilo au pôle. Savoir vivre, exact. C'est ça. Savoir vivre, il faut y devant nani. Il faut le bas, nini. Je dois tourner ma langue cette fois. Maman congolais za Caïn. Ngapena la na butu le lonkola espérer nga congolais Caïn. Yo mutolo papa mutema mabele ki mutema belero na elio ki kaina te comme débat o moni kaya ya ki pena au servir nzambe éducation comme mabele na mboka oui éducation comme mabele et comme mabele donc c'est bien éducation za yuma kaya azo servir nzambe maintenant méchanceté du cœur kaya azo servir nzambe tandi pe azo tumaneti muninga okendeke pe église o c'est la pe nzambe o servir pe bato o lo baka pe bien liboso ba bi tu sais parler mais tika mutema ki kaya kolanda mamba bato pe toucher kaya azo landa makambo ya belle e boti mutema likungu abomi ndeko na ye et puis yo camarade na bomo tenir au moment kaya abomaki ndeko na ya même père même mère c'est ça kaya. Donc kolo asunga na kene loko mi balé o lobi mama Cynthia ya sénateur aussi sononté oh ya sénateur yango na lobi ami balé yango wana ya sénateur ezali que omoni eloko balobaka na Congo tozo ba message wana ke ba mvuta pena ba mai
batiaki ndoki sorcellerie pour ba dominer ba congolais naïveté là ta ba congolais to comme bleu eza solo oyoki lo na bino lelo eza solo pona komona ba tata mikolo donc ba tumine ne pena ba tata mikolo ozomona pena ngai bo ba msu na koka rolandela ngote aza mukonza saki liboso respect na ye faut qu'on puisse reconnaître ozolanda bopesi lokumu mais au monde na français balobaka tout excès hein te on appelle comme butu on a tout excès nuit butu voilà et puis butu mabe ya jeudi pas butu ya jeudi te on a butu ya butu pena ya chibola et ya violer butu ya jeudi donc eleki te bongo te ngana moni batata misusu boy bangola bango nyos ba sénateur mais sénateur bon et ça va signe moko besoin d'accent na politique où va le pays vraiment qui fait quoi qui est qui c'est ce qui se passe batama il va comment où va le pays qui fait quoi qui est qui? Mais papa, je badi banga telema kité barobi. Badi banga soka telema kité a la raison pas ça président ya Sénat. Ba bengi vice président. Vice président au telema té batu to ba yaki wana na o ba yamba ke beta mamo bango ba sénateur. Ezaloza vie ezaloza bozano kaka sénateur. Mais na loi hein na mibeko na règle ndenge za ezaka président ya Sénat na vice. Ce que ba vice bango il faut ba fa ba fanda. Donc, il y a un président, si on télémité pour un président, mais néanmoins, tant qu'il y a un poussana, il y a un mote. Mais à côté, je vais mon papa Moussou, na li bumuné à Mati de Golaba, papa sénateur. Donc, le bumuné papa Mati a dit ben na banga qui m'a cassé, ça l'engaï, papa Zobeta, ba yebi selfie, ba ça l'assemblée, ba père. Et banana China rambo ça assemblée makasi abi selfie souka donc aye azape na muta makambo mais azana PMV azana ndoki ya PV na PV pour makambo na moni inspiré nga mamobele mais na koloba yo pour comprendre ouais oui azana PV azana na misu ya boy OK faut tala na misu ya molimo amen azana PV za makambo ile kana mboka papa mais discrétion pesera bien. Et là, on ça répète en voilà. Mais discrétion, ils allaient bien, mais ceux qui discrétion, les qui, au comme un peuple sur le commander. Discrétion, ils allaient bien, mais. T. Yo d'ailleurs, ça m'a tenu à bannir discrétion, si c'est la discrétion, pas comme une place à bien, ça bien. Mouta banana discrétion, ceux qui sont la discrétion sous Kamabé. Nande, expliquez moi non. Au bino bosenga bison que tous a vraiment la discrétion ma casse. Il y a un lobby hein. Ceux qui sont la discrétion ma casse. Qu'on paie sa projet na yoté. Bomba. OK. Mais ce que bandi projet loba tant que tu vas sepel nango. Ce qui va te sepel nango lobby tant que tu vas luka bundisa yo. Ba to ba sepel nango ba hotel melaye ba au côté là au komi place au kende. OK. Yango moni Joseph soka bandaki na discrétion asilisi na discrétion anga comme gouverneur na Égypte té. Joseph soka comme qui gouverneur pour azoki discrétion sani. Alongoli. Akomi a lobby. Ba bundisi combat ne mimi Dikolo. Na gloire. Bon pour na comment il na prison. Po alobaki bateki elinkunye koti biloko mususu lobango nanko jalousie simba bango babundiso po nzamba tombola kote la amen yo soki oloba makamno te babundiso te nzamba kote londeni Joseph quand il a parlé a eu discrétion na bité ke bolongo la discrétion te prophète alobi bongo te po ba o simba ngo ke te na toya babino borozanga place ko simba lisusu pourtant on ça les locaux expérience et so mata na yebi bata YouTube bien. Comment il se comporte? Naïbi bango ndele le fait de personnage attend. Ba miso bazangi makamagoloba. Azangi lo sala. Bozo numéro à prophète Jano. Na ba no sera masintia. Solo ngo finga na YouTube critiquer komelanga na numéro nanga. Tête à tête, fara. Ben oui. Te ba koka elo wana. Te na kozongi sera nzela après na rebondela pona ye. Apa mama pa kende le bosoto tala ye. Vraiment. Mama Cynthia, Joseph tanga lobby ekoti N bazui ba tekiye. Tanga ba tekiye bato ba somba qui est baké ba tekiye lisusu. Joseph fait ça qui a se retrouver parmi les esclaves. Donc bazui baba et salami qui ba kosela makambu kalinga simba a remorqué. Moi c'est mon konzi à roi. Nda se retrouver na prison. Mais tant comme na prison, tant comme ki kuna eloko mema ki zaki manque de discrétion. Soka fanda kinye ba ngone ba ngaba tekete. Soka fanda kinye alinga se retrouver na citerne te. Soka fanda kinye alinga se retrouver na ndaku ya roi. Soka fanda kimia enye sukele na mute na mutema. Sko nzambe po akokisa alukaka place akobima. Po soka sa lobi alobi. Soka lobi okoma mukonzi oui, mais comment?
yo sunga ekaka ya monina mabena malome ko yelo na vie ko lelela trop te komisa nzambe po mabe mususu yaki mimi mutu na lola et mimi on a gloire ndebe ba moyibi nekuluzi okomi malobi te okene ko yiba ba robeta yo malobi te ko yiba Mama Cynthia yoka donc oyebele ko makasi lobi donc muyibi ayibaka ouais mais ko kango bakanga ki nde saleka kuta nanko nankolo OK wana zaye ndate bona ndate kema yango moni mutu mususu yo zoloba ne zoba mais nzoka nde na ki zoba na nzama ninga kutana na amen to encourager na zoba te mais nkolo alinga kutana na ye yango moni Joseph Tangaka komi na prison pa chute libre betami nzamba meme na prison nzamba bi OK akomi na prison si on a pas qui n'a commis mukonzi na commis ndenge nini mutalongwa de prison a mukonzi ko la beti calcul ko sala calcul trop te ko bela AVC place yo calculer suki tika yeso calculer pona yo tika yeso banda pona yo amono neti Cynthia wasali studio na ye asuka awa mais encore zo kanisa yi ba parezo ya ba matosa sikezo ya eza Cynthia te place o kanisi oui place yo mono suki suka wana le reste tikela nkolo di maraka yango nzamba lobi OK nkola betina no boy bon ana prison na ba ki okoma mukonzi na sandeni yo pendant que ozolela Dieu calcule pour toi pendant que tu es en train de pleurer le Seigneur est en train de travailler pour toi pendant que yo zo bana okende ndenge nini nkola zo sala pona yo mais yo ndima kaka yango moni nzamba malamu yango Joseph afani ka na prison abi ke nzamba loba pona nga ekosama amen ya fandi kaka mais afana ki pamba te azoto sama komi yango moni azalaki na esclavagisme auto sama komi moi ça roi lobi yaka to coucher aboy et ça ko to sama makomi mutazo boya sala bêtise adultère azoto sanini makomi gloire po ya prophétie basakola po na yo tamalo banga nzambe obi ke tango fandi pa nzamba créer pa ndoto roi Roazua na ko interpréter nzoka nzamba ebike tala nzamba ko créer loko mususu Cynthia ba émission mususu batu ba ko kate me yondo sala amen a créer opportunité mususu babi oya sala ke émission bien mais oya ko kiko sala émission yo ndenge to mona na bango ya kaka pa amen ba oluka yo nzamba zo pesi ezwa babi na ro bibo interpréter obi na nzamba sala ata on a ba journaliste ba sala ava kapashi mais jona ba ko kate ka Cynthia babi interpréter kamakasi nzamba bombi bango wabi misi batone ba beti nzadi mutu mo wabi na bi mutu na prison bobengela ngai tonga bimi abine yo mutu interprétaka ba vision on m'a appris yango il faut que ba na sangwe nouvelle on m'a appris que interprétaka yo ka réponse ba pasteur balinga ba benga ba dadi o ba mikumisaka o ba lobaka ngai nde na sakolaka ngai nde na delivaka yo lobi on m'a appris yo ka réponse à Joseph Abi ce n'est pas moi c'est Dieu vraiment ndapesa bandoto ayebi sala bino tant interpréter bibo voilà yaka komi mukonzi yango no moni mama Cynthia problème wana eza makamo ebele to kolandela mama mboka eloko soulever za makasi mais on a mona ki na rentrée parlementaire et salinga somo ndire yenda zokamba Joseph Kabila ka neti aza mukonzi oui on dirait Fachi on dirait ko na comprendre te o biso ki katolobi kaka abima ngana loba no kanga eloko na loba eza prophétie na so ki abimi kaka lobi asala tour na Kisasa lelo ndika o mona ke on dirait ye kaka donc to bomi maka mususu yango na zongi na lobi ba autorité minya mboko ba leka ba kamba ba mboko ba bebisa ba mvuta congolais comme naïf bazwa mayela ba kongo c'est spirituel ce que je dis makamo tole outi koloba il faut ma bondeli ya solo na basala nzambe ya solo basalo ba leka ki ba ene ba père banani bolimbisa ata na bino koki botiola ya ba nzambe okotika la prophète éternel te bobi mape basuka pembe koleka ba biso bokola botika la biso place botika place prophète Jano Zoya ko pardon toya bon makasi panzambe amen. Donc nous allons continuer interpellation à ministre santé. Et ça m'a cassé parce que tout le monde qui paye mon chien à rambo qui cache net, tous autres la base de 5 000 francs par année, il y a caution. Et là qu'on appelle comme singaï à chaque cache net. Yo le bikakaye, mais na moni la plupart abat balati. Moyembepe bati nelinga photo aya bafana batuma achete. Mais mutafana peme na ye. Yem ta kina ba mamba ba. Ye kina ngwa achete. Bon na yebisa kabino bi mama na Nzambe, hein. Olobaka ngwa. Na lobaka. Bata bachaka tembe. Na bato baza makasa na sapi na commentaire. Bachaka tembe. Kofinga pasteur. Soki mutafingi longolaka.
Tena longola. Longola kai. On a des vises. Ba komela kangai. Ba Mais komela yo. Ba komela ngabo koma na chaîne té. Chaîne kuna sacré yake pa na biso. Biso za ba serviteur ba ombu na bino to ndima nyoso chaîne té. Mama, eza pasi, eza pasi makambolobi. Eza tellement pasi comme mon ministre justice et le bien interpellé. Tolobaka yango. Que makamongo comment ki lokola moi trafic. Si on va interpeller ministre en fonction de quoi? C'est ça. En fonction de quoi? Oh, bah, qui n'a pas le bagage. M'sumbois. Assume-bois. Bah, potana kaka. T'es pas potin. Les autres rapaces bon. Oh, papa, moi, quoi, le bakana kina, à vous. Niao. Grand. À vous. À vous. Bon, potana. Na moni pe bande ko kwater ba telemi. Boko meka boko kokate. Yende asisi pandémie. Eke be kuna ye. Est-ce que ça lila aziloko en poto na mpoto? Abi est-ce que pandémie ça lila aziloko na mpoto? Yende mutametisa ko na kisasa. Et tali bisote à vous. Merci. À vous. En tout cas, papa, tu continues ce qu'on a vivre si j'ai la biso. Mariage nyonso e uta na Nzambe. Te. Ndeni. Maman Cynthia place maman na likambo eza. Mariage tout ende uta na Nzambe. Ouais. Mutu nyonso, maman la nanga malamu. Omi tout na question lelo, kota prière ya 3 jours jeûne, loba na Nzambe. Mobalo na bala, tope moso na bala. Aza ya ngai. Sapato nyoso kolata neti olati ketchi bwe fani ketchi kitoko bwe fani. C'est que ça. Merci. Numéro na. OK. Mabala misusu ozomona bazopondana. Kobenga mwasi impolité, tope bobali. Incompatibilité. Merci. Numéro ba sapato. Yangote. Moi ça là ta 42 mais c'est retrouvé 42 mobali 40 43. Donc problème maman ni comme ça nini mabala mingi salami na Kinshasa eza Nzambe te. Mabala mingi salami na poto eza Nzambe te. Ba misusu babala ni pona. Mususu abali mutu pona. Mutu komaka lobino ba mama kala Nzambe te ba mama kala bazaki ko bala na bien po Nzambe moko na bando tinda bango à cette époque lilobe fanda kité lokwa lelo. Amen. Lelo bokomi ba Christu. Lelo bokomi pe kote ya ba pasteur. Po bandimi lelo bokomi te ya ba pasteur. Ebele. Neti oba komaka na Facebook wana yo pasteur nini? Te yanga ko na la beso ba nzape pesa na pesa koli. Po ngape na lukaka ngo. Mama Cynthia pe azelaka. Bandimi bakoma kote ya ba pasteur. Mais na ko biselo komoko lelo mabala mingi ezo salama. Eza Nzambe te. Et libalo e salami mama Cynthia eza Nzambe te so ke kufi e kufi. Libela. E kufi e kufa ko bongo eza Nzambe. Ya moni divorce tout. Eza ya ko condamner te. Ndeni. Oh mais eloko ngana ebi batu bakaboni basali 15 ans o akaboti bana misatu o akaboti bana 6 15 ans après basali bazongani mama libala ya Nzambe za Nzambe ata batu bakaboni o akyo baboti pe bango to bakozana mitema kozongana na bana na bango babotaki libanda bakoyana bango ensemble babokoli mais o eza Nzambe te ata baboti bana 5 mais bokabona na pete bo pesa na pembo te bien. Puis Nzambe te o akyo abina sala bango na sala bango ya o moni Nzambe lobi que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et bon, ils a joint. Ceux qui bobala ni mutakufi problème. OK. Oh, liwe za pona mutututi. Pour mutuso, moi ba pexer libala na yoka kita pa ke bala. Ndombe na kata libala. Te so mutakufi. On est sama mususu hein. Te so mutakufi za normal liliwa. Bon so bona mo sa mbali ba kufi mukolmo lo ba ziki moto na ndako essence tumbi bango ba sabosa li sabotage ou bien accident. Moto mutana jour aliwa na eti. So mutakufi akufi et comment na Bible toyaki to bota me peto sani to kufa. Ce qui nous a malobé à Kabola, on a n'enga liwa et yebanaka. Les Camerounais a makaboli yebanaka. Ok. Et yebanaka pour mon pas au kyokutana mutuna. Makamna lui mama Cynthia désormais mutatika batika kwa mburiye yo. Nzamba enseigner ma mbibele. Mabale belé ça na poteza Nzambe te. Okenda ko fana na mobala na po ana mukandate. Est-ce que ça Nzambe? Si bobo ti petit bana ba. Ou les a volonté permissive. Ya okuteza pe volonté permissive petit. Ok. Mabala mingi sana kisasa awa eza Nzambe te ya omoni ba divorce tout keba ko condamner eza na ngoya bango te si mais je te dis la vérité mokilinde balisi bango mais Nzambe te mutu tout soko bota mobota mana mobali na yo obota mana mwasi na yo los de maison tango kaka Adam atali alobi voici cette fois-ci mokuwa ya mikuwa na ngai yeyo cette fois-ci yo pe mokuwa ya mikuwa na yo azali est-ce que ça muto yo za na ye. C'est ça. Yango no mone loko moko so kota na libala incompatibilité za eza lokola ngana za AA yoza AS SS boke ba ko bota bana babimi SS yango no mone mikolo comme na l'église so bo bana bazo senga examen wana oui ba komo ya mi balé bazo senga ya sida ya mi satu
nayoki kokende na famille ko s'informer ce qui biloko mo bongo eza toi. Alors problème est ça, ce qui mutu bobo tami bozana incompatibilité bobala na te. Po bobi misaba na ba SS na ASBL na SS. Eza ndenge mo pena libala. Ce qui incompatibilité za bobenga matena mutu wana. Bo fanda te. Bo kabwana. Ya omoni mikolo mama divorce ezo kota na ndenge sakana te. Mabala mingi kota ikaka abali kaka po approuver batu. Yo mutu bala ke po approuver batu. Libala na pe ko kufa po batu bazala approuver. C'est ça. Yo kufa. Ya mama sinta makamba libala ko kenango sumbango te. So ebi mutu aloki ne mbango lobane eza kozanga koyeba. Tuna nzambe mobali na ngazali wapi. Oya yo sambela bo okutana naye nyonso likaka na pete. Même si ala kiso mbeli apasoli yo awa okoganga to chika ai chéri makile bimi ye moko kangiyo lobi bosengani pardon. Bokeno hôpital docteur atuni nini orobite a tutanaki na porte mais yondo bamaki. Moi ça lobi oui tant on a on les a ramené la fiançailles de to battre la rende to bomba. Te Nandara libala comme tindika chakana. Mabe, c'est que libala on a mabe. La fiançaille ebika kena on le. Oui, ou soit libala on eza bangote ou bien diable a côté na libala. Combat spirituel na libala. Voilà, c'est ça. Important. Combat spirituel très important. Ya on a épisode. Mabala mingi zo kaboneza nzambete. De deux combat spirituel. 3 comportement caractère. Comportement caractère to stolobela. C'est quoi ezama combat. Papa, basi belé batika la recharge peut-être na mobile po tout monde a moi sinde aza maman na likambo na kati ya libala. Basi belé basambela raté. Abala la on a coin ya bon basi mingi baza lokola mibalo baoki nzala uti musala zoba na mosine lamba noki na nzala tant balambele bachele biloko na mesa aleka diguta liboso ya mibala misatu akomi kolia malembe apatoni basi mingi lelo soki aza na posa libala asambela kama kasa solo kango na prière metango libala ye akotisi négligence na vie de prière ebele bazali bongo ezala basi ezala mibali ngane mibali mingi okoti na église okoti il faut ça ça bon tiki bon ouais ba belle mère ba beau père. Bon, pas beau-père. Peut-être famille. Beau-père, baza pena mingi te. Papa à moi si. Na ba parent à mobile. Te mingi te basenga. Te mingi te basenga mabala bana. O senga libala mingi zala belle mère. Na bi belle mère, ngane na confort. Belle mère, beau-père. Belle mère le sambo makasi. Beau-père déjà mutu e kraka banini bana bambeta ke na nda. Belle mère. Donc belle mère. On a libala mwana lo sambo. Lo sambo belle mère lo sambo la mwana akende kaka. Kana kele sambo. Mwana petan kama na ke prière et sili atiki mwana bomo. Parce que mwana siko place akei. Kombe banzi. Soba ziote na voix la pembe. Akomika kuna abosani. Abosani. Soba ziote na voix la pembe. Voix la pembe na mariage. Ba ozeo na ze. Na kata ndoko libala. Soba zio na ze mité. Simba mwana. Simba mwana total. Donc ba ozeo na kata ndoko libala. Beta pepere. Soki bo sauter oh le bingini. Voix la pembe. Voix la pembe. Ba zelo na ndoko libala. Ba otolo rabo. Ba mono vie de près 3 4 5. Ba ya kata 10. Sko bato bakotsaka ba demo mingi na ndako. Eza biso. Mais ben demo na bazalaka na be fe muke. OK. Demo mibali ba kotsaka ba demo pinda. OK. Bitambola tambola. Yo nsinga lobela basi. Te mibali biso mibali bitambola tambola bikota kota. Moi si mama na kei place moko na Kisasa. Tika boy. Na komi na Fandi. Semaine passée. Ba benye pa mutu moko na otanga place na te sa polémique na Kisasa. Na kei na komi na Fandi. Na ville. Na moni ba jeune garçon. Tout presque on va ça dans le gouvernement, dans le cabinet. Ba jeune garçon tout na ba alliance, il a fait la 20. Ba comme qui 15 heures. Le ministère ici la rava. Ba fane na ba petite chérie. Ba petite chérie on a aux autres là ba o ba on ba linga ba uchana na bango wana. Saut des moutons et ça l'embouteillage. Oh, saut des moutons maman. Ba fanda wana ngala longo wana 20 heures. Mais ba walongwa ine. Na moni bazakaka. Bazaki lokwa 20 ba bouger te ngabi o ba comprendre na ko erni. Obi ke ba bouger te. Na bi na o mona bientôt baba. Na tala misapi ba alliance. So ba telema keko. Ya minene nesi wa. Ba alliance kaka ba ngabi sikoyo après to condamner basi. C'est ça. Ah siko soki mo sa benyo ko ebisa na sa. Na zo ya nanu na réunion. Akoka makelele. Wana za ba mama balambela kabisa malewa ndebo so makelele. On répondre on a texto. Au benye ba répondre na texto. Ah on répond na texto. Système na réunion. Bino pe basi bokoma mabe o mona basi pe bosi sabiso tembe o ma appel. Vidéo. WhatsApp. Vidéo. Siko. Yamba vidéo siko. Matala. O mona mutakimi. Akeko tala kulo mo mona hotel.
Donc maman Cynthia na fani na teli mibali tout alliance na teli na bité siko na ki mana moni ba jeune fille na balata mabe tout autour na bango ba fandi ba simbani siko ba demo na ba esprit wana biso mibali to memela basi na bandako wana siko ba demo mibali ba na bango foyer comme kota mabe OK kumuna mosi mususu zuye bo ntoka nde biso na soyeli to bien ke kibanda ona ole muntu ko na kibanda mutu asana kibanda za omoni demo waza chef wa demo diable ndio lenga kibanda na soyeli siko basi musu ayebi bien ko marier akomi ko mbete siko ka mosi na libala awo benge pena minu yo awo manqué or azo convoûté foyer ne koti mobulu nous les hommes protégeons nos foyers s'il vous plaît protégeons nos femmes je vous dis la vérité protégeons nos femmes nos foyers tant que yozo que nous amili mo mema siko bango biso mibate ma mili mo ba na esprit moko mo apete est-ce que ceux qui moi c'est abimi boyaka na esprit ya kana fois 10 déplacement ma bebak ya moni moi si eza mabe makasi kotamola buzoba na lobi teke mobile otamola buzoba bongisa place ngo comment corriger prophète na WhatsApp na lobi bongote mais na lobi moi si tambola makasi parce que c'est la femme qui gère tout vraiment qui éduque une femme qui est en train d'éduquer toute une nation là on éduque toute une nation donc yao moni divorce mikolo yo makambe bien na mabala et côté esprit mabe combat spirituel de fani batu bobeta karate boleksa basa mino ba délivrance na mibale autant esprit mabe pa na bango babala raté vraiment condamnation kota soko bali omoni yo tant vous avez fiancé makamona olo bana prophétiser exactement bobenga boyebi singa tant vous avez fiancé mon bana zaki bien mais tant on lobi kaka bala yo makambe baby nakosi te oyebi pani pour beaucoup me toucher point mon bana lobi kaka ko bala nga akomi kabwe mais bali soki bayeba lekaka point nini na opeso ba directive qu'est-ce qu'il faut et ça va combat spirituel ba condamna bino condamnation eza nzungu ba bino ba boto bino mariage tala bien na famille na bino ba pesa bino eloko moko ba pesa eloko moko oui ba pesa ni ba pesa bino classe botanga bo silisa bo zope misala ya kitoko mais bo bala batala ba pesa eloko ba tumususu pe ba su ba pesa bango mayele te batanga bien te mais ma bala misala na bango na mayela bango mondo ana eza OK batu misusu romona ba pesa bango classe batanga ba pesa bango pe misala bazwa ba pesa bango pe mabala mais bobota atala babota kati so aboti mona kidengele so aboti mona dai ke ba fausse couche mingo sala ka luka basala nzambe s'il vous plaît luka basala nzambe arobota te mususu pe soko aboti mais mona na lekaka 10 ans te il faut ça ni akufa et ana batu bela bota bana 6 mais bakufa soko tuni âge bakufa avant 10 ans nabungi saka mona na ina ni nabungi saka mona na 4 ans nabungi saka mona na 5 ans très spirituel ba misusu kuto moni abali aboti asali tout bana bakoli mais bakotika la ka jamais kokoma batu Sima ezali délivrance kangango malamu eza ba vérité musoza délivrance oyoka délivrance maintenant oyoka te tomikumi sakate to kene na bino malembe bolimbisa na bapel cette fois-ci je vais répondre toute question to kotuna na réponse après na déclarer likolo na yo mingi na opeso directive poko sambela yo na musala ngape musala mais na kotali soka ka ndenge na kosa ya kosambela yeso atali saki biso ezateke ngai nde na za spécial kaka na prier pour na yo te yo moko kolandela. Vraiment. Moto Nzambe, merci en tout cas balandela pour mon colobi ça rappelle que maman Cynthia ko poussa aux entreprises no yo mona ko taka chuma. Mais biso ba chrétien to ko taka chuma. Voilà zaki kala aux soit 1000 oté mais mutazo biso ma 10 000 ba 15 000 ba 20 000 aux mona o extraterrestre to mutu mais Moto Nzambe aux mona awa pour na ngana témoignage vivante en tout cas to ko taka chuma te. Ponga mo maman Cynthia pasteur nanga prophète nanga Jano hormis batu nyos na yamba prophète Marquis papa Josué mon kumufumu amen yandaku Moto Nzambe Jano ndika na délivrance ya osakana te po awa nzele za la te po musai Nzambe très blindé er nyos ngala za moi distraction Moto Nzambe ko sambela mais yo eloko sala na kama yebisa ba ala nanga minuit 1h du matin abenginga bia outi émission papa na ya zamba na bi mama kolukelanga problème te kolukelanga po te papa na zui ba garçon mi balé ba oti kanga ba petit na moko ti na ngomba Cynthia qu'est-ce que tu me racontes vraiment aya 1h du matin atika mutuka musika aya makolona roba mulai ako tama bi mais so ba ndoko koyat mama aya 2h du matin na ngomba sacrifice 2h na yoki bambo bazoganga sentinelle ndako place ko ta retraite siliki comment sero ko risquer Bible le binza mo le si tu risques pour Dieu
Dieu aussi risquera pour toi. Amen. Yango nzamba risquera pour na makambo eze bele fa fungola kabino mutu moko tenza mapambola kaka boye so moni mutu azona pete akobungisa pe lipamboli na pete mutu azona souffrance lipambola lifandaka mwana mwasi azona souffrance azona sacrifice na fandi mutu moko abengi nga lobi prophète balobi yo Cynthia wana ka mwana no ngabi mwana besali nini oh non, il y a une élévation, ma casse n'habite à bandine cause élévation, on a ensuite à 100%. Et il y en a un, pour il faut que matina jusqu'à Nzamba pambola yo. Batu mingi bazone ndisa mapona yo. Oui, Nzamba protège. Na ba basala la qualité. Et comme tango. Oh, alors vous verrez de nouveau. C'est que to luka qui différence to raté. De nouveau ça veut dire tout royo. Yabiso. Yabiso. Ya on a bi batu nyonso bazola na Kapage TV. Ouais. Bozo pambolama. Amen. Ezana batu muso bazola na Papa John. Bazui ba solution ba problème. Mité me bikisami. On a dit prophète Jano. Lobi bona ça. On a dit papa Marquis, on a dit bande comme mususu. Na bikisami. Bele me boko ba kolanda. Nzamba ko pambola bino ofane. Ba témoignage c'est belle. Mais oui, oui. Mama Cynthia mo comme soupe bonela pona nga pe kolo to na besoin biso pe to. Oloba pe. Naebi obeta kabiloko papa Jano yo pe déjà na ça déjà kopambama parce que moi na ngai na mulimo Cynthia kapasha tombwama nzamba visiter biso pe to tombwama na ekaka kwa azotu na ngai c'est tant le prophète Jano les a solo na ebite ya solo ngo ezarande bon ya solo c'est que ngape funa chao na pano bon pano batu bayebi hein baza ba informateur ba ko s'informer te faut ba yeba parce que faut mona lo barande tibo ngamona za témoignage za témoignage ba koleksa batu mais ça na batu omoni bato ba bundisa ko lelo o bazaka baninga na lobby ya mokoleleki ba yebi ba websa bango ba solaka bien basaka ça bi wana mutu mukwabu soko lingi benga maintenant on sepela ndebo ya kisasa boye kisasa ou bien ozupe na temps obengi. Mais nous avons regretté notre comportement de belé nepsakio. OK. Bato belé moi manière hein. Yango to lobele bakaina. Bakaina et ça kitoko te moi respect zalaka. Obengi papa ozinga te et lobité que na fier. Bobenga ka bozwanga moko. C'est wana taloba ngo même pasteur John ba mususu bambuta. Bo attaquer ngai, na mususu kutu papa mbuta pa salaka. Azolendi sa bato belé ko ge batu ko te ba finga te. Non. Ngamone na longola. Maman, papa, kaka tango alobaka wana papa Jano eza solo. Tokomonana. Ezali ya solo. Nzambe bengaka. Bobenga. Moto la Nzambe libondeli ya suka, lipamboli ya suka potoka bwana. Nzambe na lola o ezali 9e mois. Et tozali déjà le 17, le 18 tozolanda. Kolo lipamboli o chaki ya mois de septembre na mutu nyonso alandi émission oyo a saisir yango. Amen. Le kola lilobano lobi lipamboli ko banda d'abord banda na Jérusalem. Puis lobi celui qui ne prend pas soin de sa famille azali plus qu'un infidèle. Yawe banda no ko sala na Kapage TV pambola. Pe pambola ba oyo baza kolanda Kapage TV. Et parmi bango na danger nyonso ezali koya. Épargner bango Seigneur na ba projet pe ba plan ya muini satana kasi kotisa bango na nzela lipamboli afin que moko na moko atatola nyonso ya mabe ba cheke na nzela na bango nkolo na longo lango na komo na Yesu. Amen. Baninga nyonso ya mabe tout autour na yo balongwa mais nzamba kutani sona bato ba solo bolam mais muta ko beto mabaku ezana na appel ekotate ya o moni mutu muso check crédit et sidika boy dans les vides c'est que nkolo boy téléphone ekangi et ana appel ngekuta mabe ya ona zoloba. Si ça a été semaine oyo, le lot tozali jeudi, vendredi, samedi, mutokolanda. Ezali pamboli, pamate Bible biso keleke bandeli. Makila na yeso ezinga bino, bisika bozwami. Nyoso ikangamaki efungwama. Na prononcer kaka ndenge Eli. Alobelaki Anne. Alobi epesa mela yo kolantsama na posa to pe bosenga na yo. Ya onga pe na lobi oyo lelaka lokola Anne lelaka Samuel. Zwango lelo na nzela lisakoli ona lobi. Na komo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci en tout cas na bana nzambe nyonso tozo koloba o aza bato ya koyoka yoki o aza pe na bato ya kobude abude mais biso toza na musala nzambe apesa ki biso tozo pesa temps pour l'exhortation pour la prédication et pour la kolakisa nzela malamu na bana nzambe nyonso nzamba pour la église bana
tokoyela nzambe apambola baeglise et puis bato nyonso balandi biso lelo bomoni papa touché likambo ya bana mais namo déjà timing ekomi il faut kotikaka bato bazala basavoir kaino baémission esusulaka donc tokutani lisusu prochainement na émission ya sika tokosimba makambo ya bana et puis baactualité mosusu tokota makambo ya mboka parce que il faut bapasteur boye balendisaka bato ya mboka il faut bato bamboka bayebaka makambo mosusu ezoleka bahomme de dieu boye koyeba mpo biso badepute na bato mosusu makambo bakosala na batv koma soni donc tolekaka na basali na nzambe mpona koédifie et puis mpona koyeba ndenge nini ya koloba po mikonzi pe hormis nyonso baza kaka mikonzi. Merci na bango bazolanda biso, bosabone massivement, bo aimer, bo partager l'émission na biso, bozanga te na kopesaka moi eloko na moto na nzambe po yoki eloko édifier en tout cas zwa numéro à moto na nzambe, téléphone, crédit, chaussures eloko nyonso et ça là vraiment bien parce que ba utara musika quand même ba ko partager la Kapach télévision. Nzambe apambola biso pe ma bota na biso. Bye bye. Chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité. Nos perruques sont fabriquées à la main propre et aux machines. Pour Herbie, contactez-nous sur Instagram, Facebook. Notre mail herbie-sarah-amani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Les secrets de la beauté, Herbie Sarah Amani. Kapach TV.